balingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. C'est bon? Hein? Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Et on a déjà Tozope Sambote na Papa Nabiso, Edo Amani Production, Tope Simbote na Mama GH, Tope Simbote na Mama BT na Kati Alman, Binonio Soto Bolanda Rabiso, vraiment, Clara de Bruxelles, Koulou Tabaleki, Bana Royaume, Bino tout, hein, Papi Mobunga. Beya boso ibino surtout bambote na bino na bosante Marceline Zozo bambote na bino yango wana vraiment toye awa na kati ya la samba tokutana na bandeko na biso ya ba maître ya maison mère oyo bayokaki basango et les kaki na ba média biso tosaki émission na ndeko na biso moko Eric Delta a pesaki ba propos na ye alobaki mo makambo ebele par rapport ya wenge musique à maison mère et comment ipe na matoyi ya bandeko na biso à maison mère en tout cas ba maître balobaki te fallait bazongisa mo maloba muke par rapport à Badir Nyon surtout Oyo Eric Aebsaï Biso yango awa toza déjà na maître 90 Oyo to bien na kombo ya Dodier batunyo surtout ba ebi na kombo ya maître 90. Bonjour maître. Bonjour. Bonne santé siko. Kitoko makasi. Ba ebsi biso moi santé ningana yi. Nzoto ningana yi mais ça va. C'est là déjà. Voilà, maître Dodier, maître 90 il faut comprendre nga ponga na ebio le lote donc combo ya Dodi ezozala banini donc kala et chanza iko ya 90 comme 990 siko 990 donc yeyo vraiment ponga pe na bamba na muke na basse place ya zara osala na moto voilà donc na ikam pas ya papa na biso dag na ba mettre ma gauche bango nyonso ba à l'époque quoi ma gauche mettre base mettre comité ba belé on a pi yo moko nani Idari Jojo Idari ouais il est 3e na 4e et fanda wana makasi mettre wazi ba lagi wana wazile après Singa Moindo c'est lui maître Awazi. Voilà on est avec moi ambiance muke ya émission to y vraiment to meka otuna muke na si boyoka ki ba message yo émission to sari na ndeko na biso Eric Delta o to zapena maître Titi Azalia à un moment donné au kota ameka pe osala moi détail na e. Voilà donc Eric a pesé biso ba détail moko ya zalai awa na bino mais azwaki maladie ya mbasu abeli mbasu awa donc il dérangeait qui plus d'une année. Alors on a souffrance wana ael susko kutana na opération ael susko kutana appendicite na hernie et tungisaki nde alekaki na ba etando na biso pona ko meka kosenga aide mais alobi azaki na bino awa azui ata assistance moko te na part na bino ya maison mère nino koyi kozongisa par rapport ya ba message wana nyonso to esalema na koyoka nga na yokaki mais ye azalaki awa oui Delta azalaki awa ti à un moment donné départ à miel bakena miel sangwa mbasu ne bandi awa tina wengete tondo kaka azana mbasu me ana ndaku ayaka pe wengete ona bakeda na miel pokuna ba check chef à sécurité ndeto yokaka akenda na miel ape par après l'équipe ba musique tala ba obenganga o élément na mino sundoli élément suni no to sundoli o Delta oh mais Delta ça longo awa kenda na maison mère po awa zaki lokwa na sima ninja. Alors, on ça pour une liste effective normale à la maison mais à sécurité. Delta Ebiso Ayaki à côté na sima maître ninja mais à un moment donné salaire pe komi kobima muke a komi pe kende ba bandundu ba Congo ba voyage a komi pe sala à l'exhibition na ba photo bazalaki na ba de la forêt penza ye pe azotambola na équipe on a habité na liste à wenge nga la chef à sécurité à maison mais mubimba na mona azati na liste nanga ando ya na ninja kozana ninja ezate kozana maison mère asa so gorille les montagnes ya ninja pour bakenda ba so ninja su cop na ya zwaka bango bake ba tambola ba monsieur belé ba tambola na bon azana ninja na simazana maison mère te toloba en dehors ya maison mère maître ninja za pe na ba équipe na ye oyo a délégué a tinda bango na gorille des montagnes azana équipe na sala
mais il y a ça pembeni na biso bon pe bapusana. Voilà, sikoyo quand bien même ça bozalaki na ye botambolaki na ye ensemble moninga azwaki malade asali ba vidéo oyoyo. Est-ce que possibilité moko ezali te kobetela ye lisolo ata pas de la forêt pona ko meka ko sala mo lisungi na part na ye? Mais oui, normalement wenge eza société netinga na ye bilan ngote ninja pa ebité ba to yoka ka ko yoka campagne ba sala émission mo na internet boye oui razo kipeta sundolinga bo sundolo ndenge ni aussi longtemps na maison merde ba sundolo te oza na maison merde yo kendaki no na miel siko so osenga aide oleka na hiérarchie normal oye pa nanga to l'équipe ninja oye te boye dengai naza na problème boye na boye biso to ko memango likolo to solo lango pour yo to se 1000 émissions et atatali a utala ngo te pour atala ba émission te c'est ça. Voilà, mais pour l'information na yo, pour l'information moké, ndeko na biso à travers ba émission salaki, en tout cas moi ba aide salemaki et permettre lelo ndeko na biso azala opérer, azaki opérer toujours na lemba wana côté azalaka, azaki opérer mais et salaki ke abimaki na hernie mibale, ya côté gauche na côté droite na appendicite mais ba opérer qui est tout grâce ya bandeko na biso ya poto ba talaki émission ba yoka ipe quand même moi souci wana ba edaki ni no ko loba na yemoko ndenga za aider pe na ba union surtout o ba edaki mais ba o ba aider surtout ba o ba aider ça bien ba sali bien mais ko salir nde kombo ya mutu ya wera o salir personnalité mutu ke abwa kisio aussi longtemps vous en ensemble de vous appelez na orchestre sanité tango kenda ko kei siko a aider o lisusu soko leki na voix normale ke o leka na émission o solo likuna mutu to tuni peto sengi pete mais ko mo leka na TV ba sundolinga ya na sensité. Il y a des prophètes qui sont allés dans la maison mère par rapport à le mauvais sort on est utagi awa tout et tout yango éviter nae ko leka na nzela na bino maître Titi soka ko lobela biso moi liloba moko voilà bon ba prophète ngamo la va parler là 6 mois pour aller prophète a ko loba te bo pese boko yo kenda église te biso ko lobelo papa nzambe bon nzambe dans l'église nzela otamo nzambe ate mais nzambe ali nga beti 6 mois pour na dans oye ba kumaka muté mais ezaki ba négligence na moti na la neliki normal esili soki ya osenga aide eza logique aye kokoti demande basengi ke o sali réputation zo bakisa masumu likolo ya masumu mabe makasi. Voilà, maître Titi azana biso awa moi un mot par rapport ya makambo nyoso maître Titi le kanayo makambo nyonso to et lobami na ba réseaux sociaux na ba émission to salaki na part ya ndeko na biso Delta nino ko ikoloba oyebaki na onde nini Delta bon Delta na yebaka ye na sima ya maître moto zakane biso a végétal nde mudaya na ye ke waza pas hérité voilà mudaya na Delta benda ye wana après ko ya na ye na ko mona Delta ba beba na végétal après ninja ye ko zoye aye côté na groupe Newa Sala Bagoril ninja côté na Bagoril après wana ko yeba ngana ndena yeba Delta yango sikoyo lelo Delta avanda na ndaku mbasu lia ye penza lokolo wana kutu musuni pene koyaka mais lelo ko mwa kobota muke et ya yisu ko sala ka koma ina problème appendicite hernie et voilà donc ndé alekaki asali mwa émission mo ya SOS ataliki maison mère et tchaki maboko te par rapport ya nyonso to yo ya sala na maison mère. Voilà ce que malade azobela oya siko nda azobela yango wana oya sel émission mais ko sala émission ya malade oya za nango Delta zakasuna wengete quand même Delta zakasuna wengete pe azalaka pena comme na wengete azalaka neti ngala na sécurité nanga na yaka epa wera na pesi batu wana so musale sili wala penga mbongo ngala kina futi batu wana do Delta zakinde ngwana biso mais à part wana dango miela longwe na ye asali choix na ye akenda na miel botango akenda miel tango akirobela kuna pa miel pe ndenge na yoka ke mta comme chef de sécurité ya miel tango akomi kuna pa miel abeli donc faut wera surtout comme ça sali ça. Voilà maître Titi wera osal sa te posé à longwaki mais quand même na parcours ya ndeko na biso Delta tango azaki na bino awa il s'est comporté comment donc oza quand même na ba souvenir mo ya bien ya comportement na ye. Bon, Delta maintenant na musala boy so bozaki bo sani musala
azaka pena makasi na musala mais azana ba erreur ebele etini exemple ka mota bakangaka neti ninja azwi sim blanche ya numéro ya ninja asalisi oh asalisa sim blanche akoma même kobenga bato atie mongongo ya ninja allo botindelanga mbongo epai petit nanga mona otindelanga mona delta bopesanga mbongo alia bambongo na kombo ya ninja na modèle wana c'est vrai voilà yango mona ngaka koloba eloko moko ya moke delta chande nde comportement omona bafa maladi azobela wana eza ya famille azoyeba te keza ya famille amekana kokende koluka elongi ya nzambe neti na wenge awa delta azalaki na ye ata chef ya mutu te azalaki ata na poste moko ya wenge te epa ninja kuna azalaki mpe na poste te ke ye chef bato te eloko moko te bon nani nakobwakela ye maladi ndenge nakokaka alobaki maladi wana akutaka nango awa alobi ke maladi wana azwi awa na maison mère akozongo na maison mère toke malembe banda miel alongwe esali ya combien de temps soko koyeba miel bon wana bino bato boyebi bino bato bogéraka sécurité ya mouvement eumeli miel banda alongwe eumeli une année passée te kokoma baine année komina baine année te nayekoyi baine presque baine année yesko ayebisi biso ke mbasu na ye asali nango déjà une année mbasu mpe esalaka une année plus d'une année na mbasu yokana mbasu esalaka une année mbasu yango ye ayebisi te toke nano bino mpe koma mbasu awa tomonana biso nango te toyebi yango toyokango mpe pa bato tomona mpe bakufi nango moto asasala na une année na mbasu aza donc eza déjà faux eya mensonge déjà mpo mbasu eza eloko moko eza ya kindoki mbasu eza neti babiso be yango eza neti miso ekozala venin ya serpent biloko mwa ndenge wana est ce que venin ya serpent ekoumela nzoto ya moto yo nano mwa te moto abeti mbasu ya 2 jours adaye oyokango nano te mbasu ya une semaine adaye est ce que oyoka moto aza lobi mbasu ya une année osoyoka. Voilà, maître Titi Mbasu esalaka batant wana te selon analyse na yo toyebi pe te so ekomande wana tomoni pe Diego awa animateur ya makasi ya mboka Diego ndeko na biso moko azalaki awa na kati na bino na maison mère maître Delta lelo yo na malade banini mais asalaki pe mission na nzela na biso asengi mwa SOS mais net ba aider mais net penza place oyo ya uta place oyo la maladie azalaki vraiment prise en charge te nino bolo. Bon, napesi no ba fanatique nyonso ya maison mère mbote ba tout balinga biso donc napesi bango mbote ba fanatique à le roi de la forêt na bika na minute ba ta la biso on comprend ma neti ya omoni neti sécurité nga Diego banana ya wenge musika maison mère na kuta DVO na benga ba ve ya ba venture te na kuta fe na nga titi bina na kuta ve na nga 90 na kuta bango na wenge Delta pe après tant que Delta baego ya comprendre Delta baego ya wenge zala nini soko pesi biso mukongo do yeba ndengo to pesa mukongo ndengo zo mikendele wana yeba makamuni zo kende makamuni yo kesala ezala wanga de ko sona bilona ndo nga sona la samba te boso na beli est-ce que ils ont obligé le roi de la forêt ka fa apesa nga mbongo ils ont obligé des asiko et ça c'est que volonté et ça c'est que fuba yeba ndenge ya kosenga parce que le roi de la forêt ça mutema munene vient ça mutema munene faut ba ndenga osenga bakolo kuna ba TVT bakolo kana ni boité so akoti demande na bango pa venir sur papier mfula les vérité ta 90 ibina ba so na président la boité c'est rien yo si président pas aider nani moi nani mettre na Delta boka président pas aider Delta ça non ça c'est danger pour ça là kana wenge bien sûr longo wenge yo pour aller maladie na idée bon yo ROB la kina na idée yo voilà donc comme on dit déjà que bangomi balé au moins 2 personnes malades ti le to bangila bango balé ba mela to linga kutu ba mela te o wera za sous charge ba salaire na so bakata pona bango moi j'ai fait un mois na ça un mois plein na Saint-Joseph le roi de la forêt nzamba pambolae aidanga assistance normale vraiment Diego to cheka te ke poya misi ayembaka yango wera aidaki boye esko pe maître wapi bolobela kuna maître yepesko pe maître aide ya 6 mois chaque salaire ozwaka nyonso ozwaka normal ngam na ma salaire na mais soinga lobina sa moi songi muke ya micro ndenge ya la soki dodier maître 90 ozwa ti ba 6 mois na maître 90 aza pena
aza lokola mwana penza pour mettre 90 non ndiba boma mettre donc les rois de la forêt à autant est-ce que ba mettre mususu peza baza gracier ndengwana non eza maladie eza société soza maladie mal mbongo ekobima die forêt ebina o pena yolo ba soutenir ndeni à 200 eza kumanga mwana te eza nde fozala ndeke ozalaka poso ozalaka le roi de la forêt atala ya yazalaka okobakoti côté Maître, assistance mo PC comme là on a pas ya maison mère ya bien pena assistance mo choquant on tali que logo est marqué ngana logo maison mère et sali pour ngai. Ata ko fela mwana 8 ans. Ah bon? Ata ko fela mwana 8 ans wera mtakundaki. Voilà, ya lobezate to ebike phénomène. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment la fanatique nous merci na bo santé Roger Mkokole na PC bambo de place ça donc Alain Viseur, J.C. Pharaon, donc, tout à l'émission, merci beaucoup. Diego, pesa numéro na yo, nenge alara, musu souci abungisa ngo agobenga yo pe nenge alara. Te numéro na 081 74 32 31 081 74 32 31. Wana donc mututu, so na besoin de contact na biso option ba moko. Wana mutu ya mbango tiza ya biso moko. Donc batutu bana besoin baboka na taxi jaune. Pour jaune les yeux za mabe. Migolo jaune. Si jaune. Formidable to taxi jaune. Jaune Nazali, formidable, les trois génériques. Mais babi, obimise lo moro migolo ezo ningisa la zamba mabe. Bisayo. Yango na biso jaune. Donc jaune les a wana ezoya. Loko ba na chapeau na jaune na papa mona déjà les notes. Bae donc na lemba jaune, no mona osenti. Na ba couleur, na ba pink. Toi ma jaune donc tout le monde na bi que décembre tout dans la jaune. Jaune. Voilà, Diego, to côté là na yolo, to so la pena moi mingi, taxi jaune ezoya. Voilà, to komi vraiment na suka émission, to pesa micro et pas ya maître 90 ameka ko pesa ba dédicace na pe conseil na ndego na biso Delta oyo a Rolanda à travers ba message ba otinde la ye pour ameka ko yeba ndeni ne sengeli ko tambola, ndeni sengeli ko loba devant la presse. Ouais. Conseil on pesa Delta tambola na bosolo na vérité mensonge ya bien te. Ils ont vu solo kosa pour malade on peut si la tepe on doit bakisa maka autant mona masumu tambola na bosolo na so on saluer les rois de la forêt Guy Badjo maître lourd Abi de Samba ouais normal quoi ka ba maître mi bale ndeni Guy Badjo aza psycho Guy Badjo Montréal. Voilà, maître Guy Badjo, maître Bivens, où Bazaï vraiment na Guy Badjo, il y a boxeur, Bambote na bino place Bozali et numéro de téléphone na oza possible mutumso agobenga pe azo moi précision mususu ya maison mère 081 15 65 046 081 15 65 046. Voilà, merci beaucoup Totiki Opo Moussaleze Belé Awa, vraiment merci ndenge au PSA biso temps ya ko expliquer makam oyo. Voilà, merci beaucoup Nabino surtout oyo bolandi biso à travers cette émission Short News avec Eki Bumba na pesi merci na ndego na biso mogo ya Congo Promo batambola raming na Yves Pan na pesi merci pour totangi Yves Togoza nga kotanga pe raiste azana mupanzi awa merci beaucoup na Junior Pidi oyo simbela biso caméra et merci na baenyo surtout balanda biso bana royaume na Belgique bambote na bino boyebi ndenge à la kaka masolo kitoko be ya bosoi merci na yo Pichu Mobunga bambote na yo mwana bandala solo et bana bandal tout au bazolanda na bosante pati muwema bambote na yo et to bosanité Kanklo Sambila place aux Ali bambote na yo et voilà to komi na suka émission sans oublier Talibo Tali ma grand frère propre kuna na rata Belgique bambote na bino bana tout. Vraiment Bambote Janeli, joyeux anniversaire papa Pessi Angwana et tokutani très prochainement na émission Zaiko Atolobigande to banasuka émission na biso Glory be to God. Bye. Nalingi nanga mot de passe, ona banda kona bigé. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Ote balani. Oui, madame, on a émission na